tozolia na bino nzoka bazobenga biso ba étranger. Ah, wana bokamwisi biso. Ezali kosakana bato, ezali crime. Alors, l'État nyonso azali kokota makambo masolo na biso te tokoyeba ki azali complice. Yo zanzambe te? Aza ko prévenir vie na yo bien mwana ko pafa ko bota na yo. Et puis l'État congolais. Comment ko komona likambo ngombula na mbula po yo kaka po yebiki no? Bato moko boye bayaka batikela ko baza ko si charger yo. Tozana bango parce bitumbe ezaka biso moko to olonga te. Soki bozo continuer ko benga moko na biso, y compris Moïse na kati parce que aza moko na biso. Azana no membre adhéré te mais azali membre de droit. Toza na droit ya ko défendre ye. Parce que aza métier lokwa biso azomona biso tozomona. Grand-mère ya Moïse Kasala Musengezi. Groupe grand-père ya Moïse côté mama kaka. Mwami Kalasi Mukunda Bantu. Wana et Moïse aza étranger. Parce que tout de suite oyoka kelo kwa Moïse étranger. Ndenge toza boy, mukolo mutu akomeka. Kotanga sur Moïse kaza étranger. Biso to kofunda ye. Po to monike eloko zo sema Moïse, lobe ko salemela penga, e ko salemela ye, ko salemela biso nyoso nde toza awa. Ezaka pona koteka na to mona to kofunda ka bato ba ko traiter ba métier baza ko te opposition te. Kote nyoso mibale, meti nyoso atanga mi meti, au traité étranger to kofunda yo. Ok, ndeko prouver combien de fois yo ko benga étranger yo zanani. Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bo mesana kolanda servante Nabino Jeune Djokwa na site oya monene Congo Suisse na cadre kaka ya matali politique lelo tozali kolobela bino likambo etali association o babengi ASMECO o elinko babongo association de métiers au Congo ya solo penza bino moko ya solo penza bino moko boyebi ke a na Congo tozala na ba métiers ebele kasi ASMECO association de métiers au Congo basanganaki bazali kosenga na l'état congolais baya au secours balukela bango ba papa na bango po toyebi ba métiers mingi bazali ko vivre na Congo ba parents na bango bayaka kaka bamsu bayaka misala awa batika basi ba mama na biso congolaise na zemi na sima bazonga mboka na bango yango penda ASMECO ezali ko beta cete na l'état congolais baya po balobi abandonner un enfant c'est un crime bazali ko senga penda na président na biso Joseph Kabila aya au secours pour la kolukela bango batata na bango o bamona bango te to tiki bino bolanda déclaration na bango et puis tozongi na sima. Merci mingi pour la visite na bino. Et aux réunion ya comité. Ils ont membre yo sote no kibo kansake. Ba membre ngo mukebo yi. O eza comité. Et je crois que ba musu bazana nzela ba ko bakisama. Association na biso kombo nango association des métiers au Congo. ASMECO na mukuse ndenge olobaki. To salaki association na le 20 septembre 2007. Donc c'est quoi ça les 10 ans, quelques mois. Bon, bamusu bakoloba 10 ans mais totika koyeba te bamusu bayebi, bobe bayebi te bakoyeba pe occasion pe yango epesami. Association to sali yango pona ko se réjouir te be ya ko sakana te bana ba me ba meti bakutana te. To sali yango pona makambo oyo biso to moni ke banda to botama ti lelo makambo ngo solution ya te. Banoko ba papa leki l'état congolais
na ba état ya ba papa na biso ba mona ngo comme si ezali normal. C'est-à-dire ko sundola mwana le vrai terme ngwana ko tikate parce que loko batika ka baya ko zwa. Mais soki mutabosani ça dit asundoli yo na lingala. To ba sundola biso. Et puis to kantemba musu biso to bote na ba 70. Ou bien bato ya ba 60, ya ba 50, ya ba 40. Soki to quitter to landi déjà ndenge mundela bando kota na Congo. Et quoi kozala que non, ba maman ou bien mboka na ba ne wana ezala ki un peu bato bazaka un peu flou, bandé, inexpérimenté et tout comme ça. Mais to kamo ke tilelo ba acte wana ya ko abandonner mwana ezo continuer. Parce que bazali ko tambola librement, baza ko s'inquiéter te. Yango to moni que comme bato bazo kipete ko ça la biso service pour na ko protéger biso. Bon, mutokolo ba non, yo so ko mokolo ba protéger ndengene. Oui. Bo bazo botam. Baza lokola biso. Bazo sibir pe même sort que biso to sibisa ki yango pe to za ko sibir parce que tilelo nanonga la mwana papa nangate. Eza droit nanga ya ko mona yi. Ata soka pesa nga bomengo te mena mona yi quand même. Yango to moni que kaya ba métier blending ozo mona. Na binyo sote majorité baza banfa abandonné. Mundele aye azwi mwasi abotisi autant de bano be mona moko mukola ko kende akolaka ko tuta ko yebisa non na ke voyage. Et si la ke nayi. Ba komi ko solo moi ba jour ezolanda no be ba mo be bané téléphone katani. OK, l'ambassade ba biso non papa bino a déclaré yoté. Voilà les jeux qui se jouent. Ceux qui papa kufa, famille ne bazalite. À moins que cette famille n'ait donc lignée n'ayant César aussi là. Mais je ne crois pas que ceux qui ont kufi batoyo soit aussi la paix le rôle là. Non. Ceux qui a kufi ba maman le qui bazali, ba tata moi si, ba papa le qui donc famille bazali. Ceux qui a zali ou bien azate. Mais ma place ya ko lukaye zali ambassade. Mais ambassade ngo ko kende ba bazali ba limite. Oyo ba etana bango basala ngo parce que ba ebike ba dossier bongo ekoya. Je crois prochainement to ko sa moi ba détail parce que na moni ngongo eza mingi te, moi na détail yango mingi eza te. Mais procédure ezali ke ata toza na Congo monde comment na carte ya poche na ba téléphone na ba internet et tout comme ça ou bien na ba ambassade OK ba kopesa kombo ya mutu ba kolukelo yesika azali ba kopesa na adresse. Mais mabe ezali ba maman na biso batikala kozwa ba no complet ya papa te. Difficulté musongwana. OK na ambassade OK ka Albert papa nanga Albert. Non, nous avons beaucoup d'Albert. C'est quoi Albert ni Yozoluka? Ou bien Da Silva. Da Silva ni Yozoluka. Voilà difficulté musongwana. Alors tobi que to sangana, to faire comprendre na ba papa na ba maman et lo koni biso tozolinga souter et se répéter. Voilà. Maman, merci beaucoup. On a vraiment pas question na bande kozela. Gouvernement na biso en tout cas balimbisanga bazana main tendue. Ceux qui bazaki ba gouvernement responsable. Pour le gouvernement azanga ka mwa lisungi te mais ya biso ezali mobimba loboko mobimbe pesami. C'est-à-dire si comme mbebe ezali na ba état ya ba papa na biso. L'état na biso azana monoko ko yebisa bango te. Ministère affaires étrangères ayebi existence association oyo. Ba mikanda so to banda ko komela ba ambassade azana ba copie pour information. Na mukolo moka benga biso te. Atuna biso me likambo to moni ezali owe ko abandonner mutu ezali crime. Et la plus forte raison aux 8 mois, au ticket na maboko ya pauvre, s'il vous plaît. Pour maman na biso mingi majorité ba maman na biso baza ba pauvre. Au ticket li pauvre mwana, yo papa OK, yo za censé parfois que non mindele mingi baza ba richité. Mais baza na moi moyen moko akoko sunga pe mwana. Mais akei na ngoko sunga bana mususu be ba famille na yekuna. Mais atiki mwana zo vivre aw. L'état na biso ayebi biloko bandakala. Mais akipaka ngote. Ti lelo baebi ke to sa association pour na combattre eloko na mukomoko ba benga biso te. Yango tozo benda ngoma to ike ngonga ngoyo. Parce que mukolo problème ko ya baluka biso te ke no ba meti ba siliki beni parce que to komi na ko silika. L'état za ko kipe biso te. Non assistance à personne en danger. L'état za coupable, aza complice. L'état na biso ya Congo. Aza complice parce que ayebi ke na ba onisien, autant yukutu ba onisien te. Toza na kaya bana misato onisien moka tiki bango américain. Toke na koble na kuta na koble na yebisa bitala boyeboy landela nga muto na yebesika azali azwa responsabilité bana na ye azo yebisanga que non na charger service moko landa na continuer contact na service na azo yebisanga nini américain na sa kende aza susu na gérance na bisote
donc nalanda en Amérique association za na moyen te kondo tia représentation en Amérique au moins sika toza bloqué mais soki l'état azalaki na biso tokopesa dossier alukili biso sika américain azali mais talande que toza bana na bazala lelo 4 personnes mutaboti mona moko ti 4 atiki bango même ata soki qui parfois moi ça koza na défaut non et na mbeba ou bien relation bango mbale katana à partir à moi si moi nazali innocent moi na koko sibire loko ya yo na moi si bozo kanité non moi il faut ozo charge moi na moko toka porte na mokité papa maman botangai mais pas biso za le contraire et non seulement métis moi na nyonso azali même noir mi balé noir à 100% ba botié azali pe na même cas que biso tokolande la dossier nae. Oui, difficulté je crois na repère sur moi réponse mukia ba ambassade ba pesa biso ambassade de Bela ba yebi association oy balobi boy et pas na bango bazana ba loi donc bango baza ba travailleur bakoki jamais ata bazana souci na biso bakoki jamais ko plaider pour na biso bango baya na mibeko eza ko régir ba ambassade ba yebisi biso boy soki boza makasi yoka nanu mutu ba abandonner ye mazo yebisa yo soki boza makasi bokoma na ba état na biso boso na ba parlementaire boluka eze pa na biso en faveur non seulement ba métier mais pour na bana nyonso parce que mibeko eze pa na biso ezali en difficulté pour na bino pour na koluka ko retrouver ba trace na bino puis kozala ko réjouir na ba droit na bino légitime comme moi na nyonso eze pa ba parents nyonso maman toko koma poto ndenge nini moyen donc biso na moko wa tozo salisa na nanu te toko zwaka moyen ya billet ou bien koluka visa kokende impossible mais ceux qui tozaki na ba soutien ya batu o bakoye koya kusunga tokoye bandenge ni ya ko canaliser makambo pe koluka ba procéder nini ya kokende koluka ko toke ba porte par-ci par-là. Moi en tout cas on a besoin de numéro non il faut pesa numéro non ba sur le na nabi ete ba congolais banda ba zakana bolingo makasi en plus au pesi likanisia malamu ya kolokota ba boire na bango kwa mindele ba mona biso to za lokwa makaku ba benga biso to ki ba singe biso na biso to lingana to yebi o to zali en tout cas faut pesa numéro pamba te bandeko bazola na biso na biete ba kosala pe moi makasi gouvernement a to cha so motima te mais o bazali banda ba cha pe moi appui na moi eloko yo ekende pe liboso o ko pesa bandeko ba olanda au moins numéro de téléphone. Oui, numéro ezali plus 243 99 831 50 87 plus 243 99 831 50 87. Bandeko numéro ya président da Silva hein Ferdinand Lokunda yo na pesi numéro na ni en tout cas tous ana motema malamu so suivi que tous abandonné même na monde peut linga biso to vivre te boso to je pas liboso ba mona ke to serrer tout fait na bloc o ya biso yango esala ke ba balusaka biso kana kati ya poto en tout cas biso moso to simbanité donc liboso te biso to sala makambo ya biso to simbanaka nde to mesana ka ko simba onje yango eza pona ko lokota ba fazer nyoso nde to yeba métis en tout cas to aider mon mboka aza pesi initiative va bien mon mboka est-ce que vous appelez na mo maloba ko bakisa. Merci Kanjelo Maloba qui est ezali pona mon mboka da Silva na ko yeba tango yo ozali ko loba yete ba métis esengeli ba bunda ko bunda na bino bozali ko bunda oui neti yo moko da Silva ozali ko bunda po ete mboka na biso ekolo Congo démocratique ba konzi na biso ba ko kosunga bino mais qu'est-ce que la malamu bolingo mususu ezalaka na mboka na biso te oui to yebi yango bandaka na ete biso na RDC to zala na bolingo te mo motuna muke na zali na ngo ya kotuna ezali par rapport ya kopunda na bino ba meti bozali kopunda est-ce que moi quelques personnes o bazali na l'opposition na bino nanu ba kutana na bango to bosolola na bango ezali te ke lokola ba NGT o lokola ba ba raciste mususu o bo kutana na bango na mata mo moko te ba ko sunga bino pona likanisi o yo zali na yango. Merci maman. Wane ezali eloko ba membre nyonso nde baza na bo momoni bango te parce que eza comité nyoso ki eza ki assemblée nyomo na bilongi na bana mike ba ya ka réunion. Donc eloko toza ko bunda mingi yangwana ngamo ko nazo bunda te eza association biso nyonso tozo bunda menga nazali le devant hein nazali boso mais bango nyonso apport na bango nyonso nde tozo ko matilelo. Alors lisungio anakeno mutu ou bien organisme ou bien état ou bien eloko moko te toza na lisungi te tozo bunda na ndenge na biso
mais malheureusement lokola pe mboka eza na pasi moyen tosala baposa na biso toza nango ekokisama eza te parfois kosunga bano oyo batikali avant to retrouver papa na ye tokoluka moyen nini ya kotangisa ta classe tokotangisa ndenge nini moyen eza te mais mama ye moko kuna ta soto mono moyen kena okoki kotala mwana mais ozotika kaka bosala kosunga ye bien te et puis lobi na ye eza ndenge nini biso parfois tozwaki chance ya bato kotangisa biso mais bamosuti lelo lokola pe mboka eza na pasi bakotanga ndenge nini donc lobi toza vraiment na baillettré bakozala ebele na mboka parce que moyen eza kosunga bana ana te mama atikala mama ne aza pauvre papa akei akusunga mawapi mwana mboka dasi. Oui, merci maman. Wana ezali expérience na biso eza eloko akoluka te. Po toyebi tokoli na ba famille, toyebi nyonso. Ndenge olobi, bato mwindo bamonaka mundele modèle. Donc aza mutu moko ayaki na civilisation alakisi kozala mutakala eza mabe, il faut zipanzoto, il faut zala boy. Eloko ne kota na mutu mwindo ke mutu mundele akosala mabe te. Ata soka akosi lobi akokosa sute. Nde sika libunga ezali. Ba mama na biso na lobite ke nyonso ba mama na biso na tango akala mundele soka ngal soko omoni bien ba mama na biso nyonso atango akala bazali nyonso ba belle fille et puis bandoko zongo ba 12 ans 13 ans 14 ans ça dit mundele aye na quartier aluki mkolomboka aye akolekse famille moko MPS o bazaba vivre moi bien azui mwana moko wana afandi na ye comme femme ménagère. Tolobaka ki ba mama na biso bazaki ba femme ménagère parce que babala ki bango te. Olia balaye aza ko utiliser lokwa mwasi moka lambelaka ye et puis na mbetu pe sili. Projet ya ko balaye ke lobi bazala malamu be ba continuer ti mompaka la bango ezate. Na bano bango bakobota etali yete aza kuna te ye problème ezali a servir ye tanga ko kenda kei. Et puis basi mususu ya biso batu mwindu bazali komitika. C'est-à-dire ndenge olobi abotana mundele mwana wana akobikisa famille olobi bien yokala peso eloko moko tango tozokola bazoyebisa biso boye na biteke ngai mais ba histoire nde ba membre bazabu soki na pesi moko micro okoyoka betelo lisolo que non soki na boti na mutu na mundele mwana na ngai ya mundele ya pembe soki situ soka za mwasi akozanga libala te akozelanga mutu mbongo famille ekobika. Nzoka eza le contraire. Eza le contraire sikoyo. Akozoi kaka utiliser ye. Bas mibali balingaka basi mwasi nyonso te ka pona ke vie sérieuse te. Mais a utiliser ka mwasi sili. Yongo moni boy, ba yebisaka bango ato tangi te. Ba metna bita ba metisi nyonso. Tuna ba metisi musunde baza ba tangi te. Pona nini? Ba famille na biso ba yebisa bango boy na ba biso mibali na ko yebiso ka ya mibali. Ba yebisi bango ba bio to balite. Lobi okozwaka mobali ya mbongo kobala mwasi patika ine wana et puis bayebisaka bango nini surtout soki ke basi mwana metisa zotambola baninga basi aza mwasi aza fille moko batiaka liboso na avant plan so mobali ya mbongo be mobali moko amona nike yako oningisa bango ba lâcher ba lancer ye liboso soki ki azui ete wana mutu secours ye mais mingi il faut ka ko parce que ça métisse baninga ba se réjouir simanaye voilà eloko ngo ezali ti lelo ezali biso mibali bazo biso nini ato tangi te tanga ka moi mécanicien moi mécanique na yo okozwa garage moko musaki quelque part na société soko toke porte sifika ba mwana munde ba kozwa lukuta toza ba chômeur bazebele famille na biso pe baza ko contribuer biloko ngo voilà problème eza boy pona bana kosunga eza ba cotisation na biso soki ke tongi to sunga mwana eza kande to kongola ka muke chaque réunion to sangisi to sungi toza na aide moko te ni ya bande ko na biso ba metio ba bonga ni ya mindele ni eta congolais eza te wana na pesi réponse pona kotia kosunga bana mais koto koti wana na yoki ya Moïse Katumbi tango biso sa association to ebi kutu komba Moïse te wani fo yo ouais bato ba yeba ngo ke to sala association to yeba kutu ke Moïse Moïse azalaka na katanga to ebite to sala pona ka oyo nga na tangelo ya bando ya bana discrimination ya kozwaka biso kwa ba étranger wana ngizoko tapaso tangi Moïse eloko nezo pesa biso kanda makasi biso nde toza boye tozali naturellement double nationalité komona nga boye nazali ndambu mwindu
Ndambu Mundele. C'est-à-dire ce qui est l'homme qui est fongoli, le col l'État congolais à l'ongoli que non, ils ont sous nationalité une exclusivité, mutako ko nationalité muswa sangisano ya bisowa. C'est-à-dire mutu mwindo ko zo nationalité ala mususu te sanga na zwango liboso. Pas ces ayanga te na zoya yoka na zo koma. Est-ce que tango moi poso wana lolengo uchikoloba tango bazoloba ke mutu na moi ekolo mususu na ekolo ya RDC basanga na babota mwana est-ce que bango ba politique ekolo na biso Congo démocratique le foot kitoko pa ba boti na biso est-ce que ezalaka te tanto mususu akenda na moi mondele wana asomela moi etena lopango pona kata Kinshasa lopango ezana combien mais tango mwana mondele moko botena botele moi mwana mondele pa azala lokutati. Surtout quand ça a été na mayele akoko non, il faut que tu sois sainte parce que quand tu me mets un homme là, un monsieur là, un bogard là, je vais acheter une parcelle pour toi. Est-ce que aux hommes on a dit que et pas Yesu les ali ne ba posona bino on debino ba bozali ko kosa biso ba yimui. Te mama, soki tolobi yango na pesa que histoire soki atango akala, yengi koloba minde bande ko kosa mwindo. Mais ti lelo bande ko kosa pona nini? Ba exemple ya liboso ezali ebele ya baninga no musu basibisa basoro wana. Ekote ya yote. Ke muninga musu pe mundela fandaka na ye. Ata asombela ke pe lupango me akende. Asundola mwana pa asombela pe kutu lupango te mapango ngo ezawa pe ba mwana biso bazana mapango. Bazate? Soko ke bisika ba metia zoleka, omoni alati kitoko kende kota bisika fandi. Eza pasi. Ezali eloko moko te kino, bindo moko nde bozoluka koyeba te mabeza api malamu ezawa pite. Donc bozo kendeka bongo bon taba. Mais boyebi ke non, komi pesa na mutu, il faut na zana garantie. Lobi ya ngai na mutu be mwana to ko bote ko zana ndenge nini. Mabe sika ba mana biso bazate yangwana. Yeza problème ya ko tena ba hotel, a meme na ba plage, ala ise ba maboke, ako te soki wapi na ba memling ya matambusaka ba suki wana. Mais koyeba lobi ya mwana to ko bota. Ezake pa ba mana biso te. Wana généralité. Donc mutu mwindo ye moko azali ko soso la vite. Merci bandeko balandi Congo na ngana yo na mwali manoba. Mais maman, okati te na répondre yo to tanga likamba Moïse ya discrimination na ngina répondre yo. Yango na lobaki boye. Soki mutu alingi ko zwa double nationalité. Bato mwindo bazana double nationalité bazaba hypocrite. Bien mundele soka bazana double nationalité azali hypocrite parce qu'il ne mérite pas. Biso ba metinde toza ko mériter yango naturellement. Papa nanga za portugais, maman azali yango nazo ya mama. Papa ye azali papa belge, maman congolaise. Soki lelo ke tongi tozwa nationalité, muto za nationalité mibale. En tout cas bino bozwa la binote. Pas oza na noir à 100%. Okozwa nationalité musu pona nini? Okono saka hypocrisie? Non, mutu mwinda lingi makambo hypocrisie mingi. Bisonde toza ko mériter double nationalité. Ato pimelinga ngo naza nango na makila. Moïse, otangi komba Moïse pona ko taper dossier ngo. Voilà pourquoi peut to sala association ezaka pona bando abana te. Ezape pona discrimination. Moïse azana biso wa gouverneur. Bo que si ba pise kutu ba éloge. Gouverneur le plus sokini na ebité. Parmi ba gouverneur yo yazaki le premier. Moïse di Katanga. Ya minéré. Mais les lois Moïse a comme monsieur étranger maman. C'est-à-dire bino bato botiaki Moïse. Soki boyeba ki azaki étranger, boza coupable. Vous allez trahir mboka. Comment vous côté étranger ane mo bibane belé même ata anite même jour moko. Te na suki nécessité na zoya. Moto yoka na zoya maman. Ko te loko na te, ezali très important. To tia ba point si lezi. Moïse azali congolais. Na sali ba recherche. Association ezati na Fungurumi. Ti na territoire ya Moïse. Moïse azali province na yelo ala bandenge bakati lelo. Territoire na ye Lubudi. Village na ye Katumba. Chefferie Bayeke. Groupement Bayeke. Donc ezali na chefferie na groupement même esika. Chef ya famille yo Moïse abotami. Hein, kombo ya famille. Moïse a outi na famille ya chef coutumier Mwami de Bayeke nde sika famille mama ya Moïse. Chef coutumier wana ya kala wana ti lelo suite na ye continuité les autres continuer
kombo na ye Msiri Mwenda, Virginie Mwenda Chapwe. Grand-mère ya Moïse Kasala Musengezi. Groupe grand-père ya Moïse côté mama kaka. Mwami Kalasi Mukunda Bantu. Wana et Moïse aza étranger. Parce que tout de suite oyoka kelo kwa Moïse étranger. Ndenge toza boy, mukolo mutu akomeka. Kotanga su Moïse kaza étranger. Biso tokofunda ye. Tokotuna kutu Moïse te biso tokofunda ye. Po tomoni ke eloko ezo sema Moïse lobe ko salemela penga e ko salemela ye ko salema biso nyonso nde toza awa tozolia na bino ndoka bazo benga biso ba étranger wana bokamwisi biso Moïse aza na bino gouverneur mais lelo bokomo benga étranger soki Moïse bomona ki azali na likambo ya double nationalité mais boye bise ke alongolo ya zwaki wana defaki atika na congolais c'est tout où est le problème mais bo taxer na le liboso que non c'est un étranger en plus aza na nationalité mususu te soki bozo continuer ko benga moko na biso y compris Moïse nakati parce que aza moko na biso aza no membre adhéré mais azali membre de droit toza na droit ya ko défendre ye parce que aza métier lo kwa biso azo mona biso tozo mona azo sibiro biso zo sibir parce que lelo yana aza traité étranger babosani ki mama na ze congolaise pe babosani ki abotami awa babosani ki akoli awa babosani ki atangi awa lelo akomi étranger parce que a changé quand te ok yango tozolo ba non seulement ka pona Moïse parce a changé quand te même ceux qui mutaza na côté pouvoir à lelo ceux qui aza métier que bo traité étranger ceux qui to apprendre yango to kofunda ezaka pona côté kana to mona to kofunda ka bato ba ko traiter ba métier baza côté opposition te côté nyonso mibale métier nyonso atangami métier au traité étranger to kofunda yo ok ndeko prouver combien de fois yo ko benga étranger yo za nani ndeko da Silva totondi botondi na koloba na yo pe kolela na yo na tango zoloba pona Moïse Katumbi Tshapwe lelo babengi Moïse Katumbi Tshapwe double nationalité pour être alongé na gouvernement autozali na ngole loba ndeko balandi kongo na ngana yo to sepeli nazali ko pesa moi liloba mama yoka na bakisa double nationalité ngo pesa ka Moïse te ba musu baza ebele wana to ko banda siko ko local liste to établi banane ngo baza double nationalité soki basanzi double nationalité na te bango pe balongo pe ba congolais. D'ici là tozali ko se préparer pour na chaque commune tokita sur le terrain ya sensibilisation ya mwasi aye banani ya zali et comment ko se comporter vis-à-vis na mobali ezaka pona mundele te même ba fa abandonner baza awa mutafandi na ye mwana za na yolo mwana msu na kauka mama na kauka papa na yolo mais azali ne librement mwana na za na eza italiete kolia ya mwana wana kotanga na ye azotangisa bano ya faina bango na ndako mais mwana musu aboti ye na libanda obi abotaka liboso italiete ndesika mabeza ligleta pazo kipango te pe biloko ngo ezebele ezaka pona metite mwana nyoso aza abandonné tokokota na ba chaque commune. D'ici là tozo préparer projet ya kokita chaque commune to sensibiliser ba mama na biso ke biloko bozo sala izo sepelisa biso te ba yoka je crois tango bako yoka biso moko ba yoka kana sango me biso moko tokiti je crois ba mususu bako te ape baninga mususu na pesa nano mama nalingi ete na bakisa yango etopesa mama kuna soki mondele yango pe asepeli ki abala jeune fille officielle. Oui, biso to lingi kutu ba meti ba bota mebele mais na voix ya malamu ya ko sundola ka subiso boete abaliye mwana botami ake ko déclarer problème na biso za nini toza kutu kolandela ka to monika mwana moko ameti azo yenga to landi mama na aza oh papa za awa mama landikisa biso sika papa no azali papa mono azali soka azate obe azali tokotuna ye akende ko enregistrer parce que mingi bazo biso ne toza boye toza enregistrer te. Il faut que nous enregistrions l'ambassade. Voilà le que tu peux dire. So boti na mundele. Kotika ete. Yebisa ye kende ko enregistrer mwana na ngai. Ayeba na po lobby okoko kufa. Ye akoyeba kolanda vie na ye na sima. Merci mama pona kopesa nga maloba. Eloko wana lelo oyo toye po botuna mituna ezo sala biso pasi. Naza mama na monaka. Conseil nazo pesa bana basi mingi soki okutani na mondele to boyi te bolingo ezali okoyi ko tomber na mobali alingi yo mingi mais yo mwasi zala mayele il faut oyeba origine ya mobali na yo oyeba identité na yo oyeba identité na ye po biso tokendaka na ambassade
batuna biso mituna wana bopesa biso identité ya papa na bino bamususu baza nango te bamususu baza nango mais bazala penza mayele atake mundele wana kosi yo lobi otikala na ba identité na ye po okoko landela ye na ba identité wana po ba yeba esikani na utaki po mwana pe ayeba ke papa na ngai azalaki wapi ayaki kosala nini aza wapi nde yangwana nazo pesa bana oya biso na bandeko na biso conseil wana po mingi baza komi pesa na bisengo ya kolia ba hamburger ba kolia ba samusa ba shawarma mais azo yeba te avenir ya mwana wana lobi ekozala nini po mingi tozana kati ya totambola ka mingi okomona bazo kanisa kaka ke mundela azanga kambongo te mwasi ya mundele azanga kambongo te mais soki mwana ya mundele wana azana pasi basekaka mingi balobaka mingi tozo pesa bango mayele toboite soki oboti yebaka identité ya tata ya mwana ata boyeme ko landela eti mwana ko yeba origine na ye nyonso nazaki nango yangwana na bakisa muke pona ka otuni ya bana basi beba ba maman en général soki olingai na mutu ne fiska ta jour moko yiba e passeport yiba identité na nyonso ko yeba keza identité sala photocopie kende ko bomba polo bi oyebite ba mama na biso te okozongisa ye te osali photocopie ozongisa original na ye obombi photocopie na ndako soka afundi aya na ngwepa na biso tokoyebisa ke no mbeba ne bandi na yo te bizaleli wana ezebele asala eloko mabe te azwi identité abombi po lobi na yo ayebite yo zanzambe te aza ko prévenir vie na yo bien mwana ko pafa ko bota na yo mabe za wapi obombi identité na ye mais sala yo soki ayeba te obombi yango po lobi soki akimi obimisi yango ke no papa yango kombo nezalaki boy nationalité nezalaki boy afandaka boy ou bien mboka na ye za boy nyonso komona ke za identité na ye sala photocopie bomba. Ok, na lingina bakisa liloba moko par rapport à la vie à bande konabiso basi. Tout ce que nous pouvons demander à nos sœurs, c'est d'avoir une relation responsable. Moi, je me demande toujours, les kambo e utawapi, ya okutani na mobali, lelo na zemina kobota, sans que oyeba mutuana azalakanani awuti wapi. Tozolo bela kaka pona ba jeune fille congolaise na ba mindelete, ça concerne na ba congolais mibali na ba congolaise ya basi. Okutani na mobali luka nanu oyeba mutuana. Oyeba bisika zalaka, oyeba famille na ye, oyeba bandeko na ye, parce que au final yo mwasinde okoki kozala na ba retombe ya mabe na relation nyonso. Relation e bandaka nanu na koyebana. Pe ko-officialiser relation wana. Nous constatons que beaucoup de nos sœurs ba kendaka classe, ba kotaka université, mais na point wana c'est comme si il y a des idées qui leur manquent. Comment vous pouvez accepter de faire un enfant avec quelqu'un sans connaître la personne, sans connaître la famille de la personne? C'est que nous pouvons demander à nos sœurs, nous sommes victimes de ce type de relations-là, mais nous voulons conscientiser nos sœurs de savoir qu'avant de faire un enfant, on doit avoir une relation responsable. On doit connaître la personne avec laquelle on doit aller, la personne avec laquelle on doit fonder famille, la personne avec laquelle on peut avoir d'autres choses à faire dans l'avenir. Donc, bande konabiso bayeba que avant Yakobota, il y a une relation qui doit être officialisée. Bakinde na famille, bakinde na commune, nde na sima makambo baneya. Je crois ndenge toza ko betela sete pour un problème ya discrimination. Au moins toza biso moko ba metite. Le quoi tous allés à 50% blanc, 50% noir. Tobi il faut ba noir pe ba ya. Tozana bango parce que bitumbe zaka biso mongo to longa te. Mais ce bande qu'on a biso à noir à 100% ba ye ko sunga biso ba ye ko pesa biso main forte. Je crois to ko réussi na makambo toza ko déplorer. Je crois au moni
et où il est chargé à relations publiques adjoint aza noir à 100%. Papa pe commissaire au fait azali noir à 100%. Ba musundi ba yele lote to senge na mutunyo sonoke ba okuneza ka association ba meti bana mindele te. Toza na besoin ya catégorie ya métissage nyos. To senge na ba noir baya ba mindele baya to po makambo ava biso to botama bangonde bazalaki liboso. Baya to ça l'association qui est liboso to bundani to sengeli et puis nazo pesa parole pas conseiller et moko va conseiller aloba muke et puis nazo ngisanga parole. Merci pour na bopesi parole na président. En tout cas nyoso yo et kokaki kolobama à 100% et lobami nefisi à 85%. Pourtant ils ont mukuse. Mais toza susu na mingi ya koloba peut-être prochainement. Mais pour lelo bande koyo baluka kabiso baye baketo sangana kana centre bondeko baya to chaque le 4 to chaque le 25 ya premier dimanche à mois bakoya bakokuta biso po bazwa ba s'enregistrer. Et puis naza ko senga na mama Bibi na flat ya cité de Kinkole. En tout cas mama yoza mero ya pesa biso bana misato abameti na mbala moko olukaki numero olukaki na Facebook mais sikoyo na kanisi oza koyoka osi ozwi numero osi oyebesikani tosanganaka na premier dimanche ya mois toza kosenga na yo oya po opesa biso pe maboko toko kokende likolo yoza mero bangrokoto nazongisi na président. Oui, merci pour la ressource. Merci na ba journaliste ba yo kibi kolela na biso pour mungongo na biso bima so kibi note je crois to bandozaka na nkuku na se mbetu je crois le quoi boye lelo bato occasion pe yango ya koyeba association eza association ba raciste te no ke ba okuneza bana mindele te to senge na poro ya mutu nyos oza noir oza mundele oza jaune oza rouge oza soki nationalité nini yaka parce que ava biso to botama bino nde bozalaki bino nde bosai biso to botama to koyi ko benga na mutu te au moins exemple ngwana ba noir bazakati na biso to senge na mutu nyos aya et puis to saka réunion une fois par mois chaque premier dimanche à mois sauf changement d'adresse to ko changer mais maintenant to sala kana bondeko numéro 09 98 31 50 87 voilà numéro na biso. To sengeli na appui na soutien ya mutunyoso parce que toza na bano bazotikala ba papa bakei donc moyente kotanga na bango mobulu soko bakuluna tozolela ka bakuluna muso bakouta pe wanati alors so to encadrer bango je crois bakuluna bakoza susute bakokozala mais to na bango ekokita mais tango bana bazotikala boye et puis l'état congolais comment komona likambo ngombula na mbula po yoka kapo yebiki no bato moko boye bayaka batikela baza ko si charger yo comment ko telemate o telemela pe bato wango bo tuna kape ambassade ngo mais comment boko sa structure te ya koluka bano bazotikala papa na bango ba aider bango be papa na ngo bazwa bango en charge parce que mutu moko te abota makana mokila tuna papa mama bobota ngai te batombe balingani ba sentiment na bango komi mutabimi komi ya komi ko sibiri ko leka bango mbale c'est dit quoi ezali ko sakana bato ezali crime. Alors l'état nyonso azali ko kota makambo masolo na biso te tokoyeba ki azali complice. Ça dit criminel à liboso ezali l'état parce que mutu nyonso aza ko ya ebiki no portugais atindi mwana ugera atindi mutu na musala ubiata itindi ete me ayebike mutu ana tela ke na Congo belge ndenge moko ba italien ba payer belé ba nationalité ebele bazoya ba libanais on le ba kutu te ba onisende bazoya awa papa tokotika na bana combien o bako bakisama na liste ba meti abandonné. Non, il faut quand même côté mais la makambo to sengé na l'état aya to fand sama solo to yeba ndenge ya ko cadrer makambo o bana na bakozala soutien bakozala soutenir et puis bakozala protéger bana baza protéger te comment kotika bana ka boy. Merci beaucoup.
basali ya Congo Suisse ya solo penza tokomi bongo na suka ya émission na bino o bolanda ki bongo ONG Asmeco, Association de Métis au Congo, bazali pena na souci makasi ya koyeba bongo batata na bango bomoni bino moko ba mususu bakomi ba mama bazui pe ba koko kasi bayebi ba parents na bango te ya solo soki gouvernement congolais penda bakotia miso po ete bandeko na biso ba retrouver ba parents na bango o batika bango uta ba mama bazaki na bazemi. Merci pour bozaki ebele matondi mingi na le double boss maître John Simon depuis Suisse Maya mama Misha babi mama Misha, merci beaucoup na nyoso sali pona ba Jean ya Congo Suisse. Merci na ozaki bona sima caméra le robot de la presse Doudou Ningini na toujours na coordination ya Junior Mowa Bopé supervision ya Papi le Congo ngala bino to monani na numéro oyo ezali koya.